elakeli mabe ekozala lisusu te, kiti ya bokonzi ya Nzambe pe ya pate ekozala kati na engumba, pe baumbu na ye bakosalela ye. Bakomona elongi na ye, pe kombo na ye ekokomama na bambunzu na bango. Voilà. Na soki na nga wana, boboni verset biblique. Nzambe alobi akovanda na kati ya bato. Baumbu na ye bakosalela ye, bakomona elongi na ye. Epi kombo na ye ekokomama na bambunzu na bango. Ça veut dire que monde babenga abiso bakimbangiste, bana kimbango, bakombo esi ekomama. Otala mabota bamoya awa koluka ngai Nzambe. Bienvenue chez nous, merci na batutu bazolanda Maman Francis Kabalenda oyo ayela kabino ba émission Kimbangu Nzambe, rien que la vérité. Ici c'est la vérité. Donc ceux qui boyoki o bokoyoka awa eza vraiment vérité. Rien que la vérité. Merci pour tout, merci vraiment boyambanga banda kuna bino bolanda ka ngai. Bo continuer ko s'abonner, bo maximiser. Awa lelo sujet ezali boye. Tokolobela monene ya Tata Simon Kimbangu. Tokotia nzembo oyo maloba oyo ebimi na kati ya nzembo ezali très important. Oyo mama kimpavita biso to yebi ke lingomba na biso ba ange ba yebi biso po lingomba ya Nzambe. Ba ange ba pesaka ba nzembo. Ba ange pa na biso ba pesaka ba nzembo mikolo nyonso. Soko monye pa na bino bozaka ba nzembo te ba ange ba yebi bino te. Donc c'est ça, nazotia na nzembo oyo ezali kitoko makasi. Tant que landa nzembo to silisi, bongo to koti na mama na likambo. Donc landa yango bien za ki Congo mais to yo kango na ko ezali très très important. Battery, please charge. Way.
j'espère que bolandi penanze bo bien po bakambo banze babo il faut kolanda ngo bien. Il faut kolanda ngo bien. Il faut kolanda banzembo bien. Nayebi ke mingi bayoki te makambo oyo mama kimpavita lobeli na kati ya nzembo. Mais la ko expliquer boye likambo ya mbanza kongo na likambo ya kulumbimbi. Toyoki na nzembo oyo eza nzembo ya mama kimpavita. Nzembo ya mama kimpavita apesi. Batu bayebaka te bamonaka mama kimpavita banda batumbaka ya kenda. Mais chaque résistance ya tata Simon Kimbangu na mokili azalaka na mama kimpavita mutu abokolaka ye. Na tsaka sijara mama kimpavita aye na mbanza Kongo. Tata Simon Kimbangu na mbanza Kongo. Ye wana batumbaka na mama kimpavita. Aye lisuka bota manankamba koko kinzembo. Ye wana bokola mama kimpavita. Aye lisusu ko bota bana 51. Aboko mpeka kana mama kimpavita. Mais aya kana bakombo mususu. Mais akufa peka na badati moko boye bake ye wana. Na sala ngo emission botali emission mama kimpavita. Ba reincarnation mama kimpavita bomona ezali. Mama kimpavita ayebaki likambo ya nkolo esi ozo yokango likambo ya nkolo esi na nzembo ayebaki tanga kufa ya 3 jours bakende kolakisa ye. Ko bande kolobela tata Simon Kimbangu. Azolobela tata Simon Kimbangu. Mpungutu lendo. Mais tango akufaki kuna bakende kolakisa ye balakise ke kolo Yesu yeyo balakise na monde spirituel ke kolo Yesu azali amoni kolo Yesu moyindo ayeko comprendre bi le christianisme otozomona ka eza na makambu na biso mais mindele bakonsa na faveur na bango mais ezali ya biso amona yango ndeta kozonga na ye wana bapesa ka révélation ke ne kozwa mwana na mai abokola siko mbanza Kongo bande konanga. Tomona bato bakena 26 wana bateya bango eloko te. Bateya bango ke toza pembeni ya Nzambe za kati na biso. C'est tout. Mo so batangi mo Bible basuki wana. Menzo kana to wana makamwa minene oyo foko yebisa mokile yeba biso batu mwindu ou allons-nous. Siko tonde ka bato lovanda ka bongo to suki bongo to kufi alors to yako sala nina mokili biso to boko tamaka to sala bato pasi to ko créer te eloko te mindele basaila ka biso nyonso biso to sala eloko te. Nzoka ne makambu sheme eza mulai bande ko fo bayebaka ngo mokili fo eyebaka sheme ezali mulai eloko ne pesi biso mo retard 26 nde bakabola ka lingomba batata wana basassin wana bango nde batia retard ba tufe makambu ya Nzambe bazipika ngo penza makambu ya Nzambe yebana te ale bazwa ba dominer bana ya batu ba memi bango na ndenge na bango na memi ba travailler basaila ka bango mbongo makambu ya motuya ezali oyo moto mwindo fo ayebaka makambo motuya poto zalaka na Nzambe to vandi na Nzambe tala banzembo esika Nzambe azali eyebanaka banzembo ba ange baka kopesa banzembo tala banzembo zoyoka mama kimpavita alobi na nzembo makambo ebele bolandi siko etikali tata Simon Kimbangu kiangani Nzambe molimo mosantu na koyana ye pona 4e génération ayembala misatu mibale te mbala misatu ya liboso na mbanza Kongo na 4e génération batumiela mama kimpavita ya mibale ayo koyana nkamba ya misatu abota misusu na 51 Nzambe oto ibondelaka akoki kosala jamais mokili na ye avanda na mokili te jamais avanda aka na mokili na ye potanga botamaka na mbanza Kongo amipesaka nkengo ya banzenza donc akovandela kuna te akovandela na kamba yango mwe batumbaka ya kendaka nkamba nyonso ezaka bo mabongisi ya Nzambe bozoyoka mbanza Kongo bomonaka wana ezali royaume Congo première Jérusalem ezalaka na mbanza Kongo bandeko batata wana 26 bateya kabane eloko te enseignement moko eza kuna te bakosa bakoke nkamba wana ebeba me basengaka mabela nkamba na maya nkamba poma nkamba ebeba me bosaelaka mabela nkamba na maya nkamba omona batata o bademo bandoki ya batata o bazomema bana ya bato musika batouble mitu ya bana oleke tango oyo bakomprendre bana bakomprendre ke tata Simon Kimbangu ye wana bakosa biso bana bazokomprendre te bandimi bazokuma malalo yenge ya batata bandoki oyo bandeko tango tozana ngona 4e génération oyo ezali photo fungola mispo tozana makambo ya malamu mezo ko freiner pona nini na bato bazobundisa Nzambe bitumbo ebanda kala ekomi na tango biso tozwa kimia tokozwa kimia te
Jérusalem oyo tango ya kala ezalaka na mbanza Kongo. Oyo Jérusalem bade kotonga na tango ya kala ezalaka na mbanza Kongo. Ba tribu ba 12 tribu d'Israël ba makambo nyonso ezalaka kaka na Afrique, eleka kaka na Afrique. Yango bomona makambo et se répéter lisusu na tango oyo. Nde tata Simon Kimbangu na 1921 banda ko solola kana camarade na ye papa Nchumbu Simo banda ko solola kana banda ko solola ka makambo ya bana Israël nde bakotaka bohumbu. Banda ko solola makambo wana. Nde papa Nchumbu Simo banda ko tuna comment tata Simon Kimbangu abetela ke basolo wana. Nde tata Simon Kimbangu ayeko yebisa eke biso tokokotaka bohumbu. Mais tokokota ngona bapaya te tokokotela ngo kaka na mabele na biso. Ozomon. Donc tinde toza boye na spirituellement toza kana boumbu. Toza na boumbu. Mais physiquement tata kangola biso physiquement. Otonyo koma pe déjà na tango ya kala akangola biso physiquement mais spirituellement toza na boumbu. Siko esika o biso to kangolela mezali wapi bande konanga. Ezali mbanza Kongo yango bozoka na nzembo. Mbanza ko makambo na oloba o yangona nzembo o elobi makambo ebele makambo na zoloba. Tokangolela mana mbanza Kongo. Sikona mbanza Kongo na ngola wana mboka neza mutuya ezali mutu oweka pena mutu ya Nzambe Angola. Angola bomona kana ezali mboka ya Kimbangu. Mboka donc Angola kakatero mokili mobimba po Kimbangu azali le Dieu. Moni Nzambe obo imaginaka amona nakate. Obo préféraka botanga kana bino la Bible nous dit, la Bible déclare. Mais Nzambe lobi. Nzambe wana oya créa biso na image na biso ba ressemblance na ye azalaka nulle part ailleurs à part na kamba Nouvelle Jérusalem amona na bisika mususu azomona na bisika mususu tata Simon Kimbangu kyanga ni batu bazomona ye tata Simon Kimbangu kyanga ni batu bazozwa ba révélation mais mukolo moko te bozwa révélation Paul po mukolo moko zwa révélation Paul dibuya seke mukolo ambe komona maseke na ye mukolo moko te bokozwa révélation ya José Liangenda bokozwa te po bango pena bazama bango kutu ba cadavre vivant bazo vivre kaka po tango na ekoki so tango ekoki na ba we bazaka déjà na prison bato wana 26 wana bomona na ba we baza déjà na prison so bazo ko étouffer makambo ya Nzambe moyen to ko moyen bato ko sosola bien ezate pona nini Paul dibuya kota de na monde wana ayebi savoir manipuler mutu. Talaka kasope ka combien des ans na Italie akene ko sala wana. Atangi ba pesi pe na manière ya ko savoir manipuler les gens. Ayekoli yango bande kone pe mususu bakena ba Italie ba sangani ba yebi ko ba yebi eza cours. Ba yebi savoir manipuler. Bazo ko manipuler bino ale ba baby sino ba cerveau batiki bino boko bouger pete babike boko zala wana que soit le cas ole po boko kendete boko zala na bango siko zo kali makambo eza ebele eloko zo sala nde passe batu bakimbangiste po batu bano kimbangiste mingi o bali ba comprendre na bango ebele bazo kene nkamba bazo comprendre que Nzambe akufa kate azalaka na biso Nzambe akufa te tata Simon Kimbangu akufa te de chaque génération oyo tozana ngo ye wana tozana ye azalaka na génération à génération azalaka na batu oyo ezali génération ya suka 4e génération bomoni nyonso onga na lobelaka ezalaka biblique siko na kotela bino verset ya Bible po bo comprendre que nga na otepa te na oloba n'importe quoi te po nazana source tozolo ba moto oyo bela Nzambe oyo akela likolo na se oyo bo imaginaka oyo bo monaka te oyo bo yebaka te azalaka na biso yango bo mona ke tozo souffrir pour tozo koka ko sosola ete tozo koka ko yeba ete et puis bato ba yebi na bango yeme bazo bungisa batu nzela bazo bungisa bana oyo sede ya jaba pona maki na bango mais bazo longola bango esika ya malamu bazo mema bango bisika ya mabe alors totanga na Bible po nyonso nga na lobaka na zonga na Bible totanga siko na Bible po bo comprendre on tia pena ya audio na ngo penza wana ya lingala emoniseli kapo ya tuku mibale na mibale elakeli mabe ekozala lisusu te kiti ya bokonzi ya Nzambe pe apate ekozala kati na engumba pe baumbu na ye bakosalela ye bakomona elongi na ye pe kombo na ye
ekokomama na bambunzu na bango. Voilà. Na soki na nga wana, boboni verset biblique. Nzambe alobi akovanda na kati ya bato. Bawumbu na ye bakosalela ye, bakomona elongi na ye. Epi kombo na ye ekokomama na bambunzu na bango. Ça veut dire que monde babenga abiso bakimbangiste, bana kimbango, bakombo esi ekomama. Sikoyo alobi akovanda wapi? Akovanda akokita kiti na ye ya bokonzi, ekovanda kati na bato. Bande kona ngai bazokosa bino mo makambo nyonso onga na lobaka référence tango ezalaka Bible. Po makambo ezoleka na Bible o bozomona yango esalamaka na église kimbangiste. Eza na sika moko te boyoka babelela Nzambe, botala griffe ya kombo ya Nzambe, tala bomona ngo balipa nangu babengo Nzambe ka pamba boye ezalaka te. Bato ebele toyoka ba prophète. Maintenant toyoka Nzambe te. Kaka na 4e génération bozoyoka Nzambe kimbangu. Bozoyoka kaka na 4e génération. Nzambe ayaka na makamune malembe. Tango aye na 1887 alobi mvuluzi na ye pona kobikisa. Nzoto wana lataki yaki pona kobikisa yo moyindo kolongola na boumbu ya pasi. Nzoto na yaki ayaki na ona kobanda musala na 4e génération. Na 1918 bato bayebi na bango ke papa Simon Kimbangu ye wana papa Diangenda azwaka nzoto na ye wana po ekota boumbu ekota boloko pendant 30 ans ekoti boloko mais azana nzoto ne po alobaki akobota masu na 1918 ye wana papa Diangenda azotonga lingomba la ye o mindele batunaka ye yo zo na poso tonga lingomba kotonga yango na mbongo nini poza na mbongo te alobi bato na ngande mbongo na nga yango wana omona kike ni ngomba na biso kamba ni Jerusalem ezali kotongama. Papa Diangenda azali kotonga azali na kati ya kasho mais azali pe kotonga lingomba na ye omniprésent, omnipotent, omniscient oyo kolomoke o mutu moko atikala kosana mokili te. Maloba na ye elekaka te. Amoni ke nzoto oso na continue amindele o bakokende te bakozala na ngai kaka. Il faut na changer nzoto. Nzoto lesa na calcul nango. A changer sikoyo ayesko na nzoto mususu. Aye na nzoto na ye mususu o nzoto oyo a utiliser yango deja na bamboka ebele. Nzoto bozomona oya Kimbangu Kiangani. Tata Simon Kimbangu Kiangani. Aye pona kokokisa bilaka. Bilaka oya lakaka biso kala na 1921 na Mbanza Nsanda. Atangela bino discours wana. Na kotanga su discours wana mkoleza. Bilaka lakaka na Mbanza Nsanda na 1921. Tangu tata Simon Kimbangu Kiangani bandi musala ayeko kelebe Mbanza Nsanda kendaka Mbanza Nsanda. Eloko nini alobaka na Mbanza Nsanda? Papa Simon Kimbangu Kiangani ayeko kokisela biso bilaka. Mabota na mabota bakoya na nkamba koluka Nzambe. Alobaka na Mbanza Nsanda atikaka bilaka. Aye na 1951 ke su na Mbanza Nsanda alobi na yeko kokisa bilaka. Siko bilaka yango eza nini? Po biso bayindo nani tozwi bilaka na biso te, nani tosali bilaka na biso te. Biso bayindo. Siko bilaka ngo papa Simon Kimbangu Kiangani ndia yeko kokisela biso yango. Boko yoka kuna te o papa José mte yeko kokisela biso yango. O papa mama mte yeko kokisela yango. O Paul Dibuya mte yeko kokisela bilaka te. Bilaka ezali na maboko ya tata Simon Kimbangu Kiangani. Oyo nyonso bazokosalela bino bazokosa bino pote bilaka tango ekokoka ozwa bilaka na yo te. Nayebi deja ke mingi bazana bango manipuler. Bandeko o bazana ba 26 wana baza deja manipuler. Pona ko récupérer ba âme na bino. Na moni eza esimba na ngoli susu te. Mais total kaka po ba enfant eli bazali na kati. Toyebi ke bango to kolonga bango kaka ndenge na lobaka boye ata nazoyela ngona bandenge na yelaka wana nayebi ke ba enfant eli bazali ba oyo bazana na sagesse spirituelle ba o ba enfant eli auto perdre to ko récupérer bango quel que soit le cas ou les problèmes to ko récupérer obana na Nzambe bazakuna to ko récupérer ba yango bozoyoka ke Mbanza Kongo tango tata Simon Kimbangu Kiangani nazotomboka Angola esika makambu ya Nzambe evandi esika bilaka ya moto mwindu ezali na kati ya Mbanza Kongo wana bomonaka. Tozomona mboka ko kaka bongo po tomona ngo physiquement. Mais mboka wana nde makambo esalama Jerusalem akalezala kuna. Makambo esalama kuna mabomba mi ya yo moyindo ezali na Mbanza Kongo. Mokili mobiba ko kanisa teke
oh banani te ba malien te na bango moyindo nyonso o aza par-ci par-là mabomba mi ya moyindo ezali na mbanza ko yango ozomona moyindo kotanga ndenge nini okoyekola avion okumbi avion mais otikala osala yango te tosala yango te mpo na nini mpo eloko moko ezozanga biso eloko moko bokozala bambongo ndenge nini mais tokosalelaka ya mindele ya biso nanu tobanzi te mais sikoyo tata Simon Kimbangu naza na biso mpona kokokisela biso bilaka yango namoni mama Kimpavita apesi nzembo yeba mpo mokili boyeba ke toza na bilaka o tata Simon Kimbangu Nzambe molimo mosantu aza kati na biso fo akokisela biso na mbanza Kongo sikoyo kaka mboka ngo ya Angola mboka oza na makambo ebele na bilaka ebele yango wana pe Satan avandi Satan amitie na kiti lokola Nzambe azwa baonere ya Nzambe bakomo benga epe Kimbangu azawana pe azoko adora azokita mutu donc azoto olo bapete te bo benga komba Kimbangu te mais andimi na ye ke yende Kimbangu Satan po loko luka kinde yango wana posa na ezala ki yango wana azwa honere ya Nzambe azwa bana na Nzambe abotola pena ke makambo ya Nzambe ekoma ya ye azali kozwa honere wana Paul Dibuya yo ozo kweya omoni Kimbangu ozo sasa ba vantir ha oko comprendre omoni niveau yo komeli wana papa maseke ko bimona mitu na misu ya batu yo pena fo bosoto na yo to mona ngo boye yo pena fo misu pena faka na bizengi ya batu bazolanda yo bakokende na yo po Satan azana bana na bilembo na ye nde tozabo to bundela kaka ya po ya tata pe bazakuna mais tokozwa bango toko récupérer mais ba oya ye baza déjà ba oya bango bazalaka déjà bango bazwa déjà ba oya bango bazalaka déjà bandeko nanga biso to wela bana ya tata bana wana bazakuna batata bandoki o bazwa bana bato babebisa bakoma ko tata Simon Kimbangu naza ndeko na biso bokoma na mutu na mino eloko nini balobaka biso tolingaka papa Simon mais ndenge bino bolobelaka ezalaka bongo te bateyaka bango nini bandeko nanga na bino bolandanga bateyaka bino ni bayebisaka bino ke tata Simon Kimbangu aza tata Simon po baisa tata Simon Kiangani aza ndeko na biso na ye toza ndenge moko omoni eloko siko pasi ya biso pasi ya moto moyindo pasi na biso po esila te eza wana po bango siko fote eza batata wana bango bakomisa siko tata Simon Kimbangu Kiangani toza ndenge moko biso nyonso po bobotama ensemble bokomi ndenge moko boza ndenge moko te tata Simon Kimbangu Kiangani azali Nzambe azali différent na bango baza bato tata Simon Kimbangu Kiangani botami na bango akeli baza bato kutuku baza basata bayiko bundisa Nzambe nde baza wana bazalaka deja na boloko na lifelo omoni nde bazana bazo vivre kaka yango na wesa bino baza ba cadavre vivant tango okufi oke ko continuer bowumbu na yo nde bazana ta soki bakufi ba oda bakenda wana bazaka ne sika te basala boba onyokwa oswa deza koko na so bamonaka ekuna te bango pe nde baza wana baomona na ke baza vivant boy na bawe bazaka deja na lifelo na o bazosala Nzambe na mokili bakofuta bakoganyaka eloko te bazalaka deya kokufa etikali kaka bakata esida bakufa bapola bakenda kosamba kuna etikali mukie likama mukie bango nde baza wana batata wana bango nde babundisa Nzambe bango nde babungisa batu nzela likama motuya tozana wana tango yo ya koyeba Nzambe ya komona Nzambe ya kosolola na Nzambe ya koseka na Nzambe biso tokendaka nkamba okute na papa ngai osengi poza na papa na yo ye kosenga nkamba ezali esika ya ngai na yo ya mutu mwindu mundele mutu nyonso eza esika na biso esika Nzambe avandi esika tokofuka mela yo tokoadore tokopesa ba offrande tokosala makambo nyonso me batata na bino wana bazote ya bino kaka kenkamba eza mabe kenkamba eza malamu te kenkamba esi ebeba kenkamba babwakelaka bato malani kamba bazogisaka boye kaka lokuta bazotia bino na mitu mais soki maya nkamba opesanga maya nkamba mabela nkamba pesanga mabela nkamba mboka esi ebeba me mabela nkamba na maya nkamba bulukela ngoni bosalela ngoni bozo na mboka oyo ebeba bozobosana ke batata na bino baza kuna bozobosana ako bado bazo banzoto neso ba negligea yango
bande kotoza a. Bon, oyo ako comprendre a comprendre. Oyo ako négliger pe étaler. Oyo nangana ila binoko yango wana. Otala mabota bamoya awa koluka ngai Nzambe. Mokili